Mida mama mikolo na moni neti ba news be mission na yo okomo chakaka biloko asara tola ozo manke ba news ozo manke ba rando to ndenge nini mida mama yaka na ebisa yo soki ozo rate tozo mona te mengasi na moni émission kosala bon émission te naloba clair rando namoni muto kopupula yaka mama na yebisa soki nani kopupula bien sûr ozoyeba soki nani mozo ndima te mais bon nga na yeko yebiso na yeko sunga yo ha po yo moko tala kaka mida mpote ba papa ba mama bandeko mpote ba rando na ba randonnette mpote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo mida yo moko yebi yo osakanaka te opopulaka surtout opopulaka na tina yango na yeli yo mutu oyo kopopula en plus na tina tant mosusu yo zokanisa ubi ozoyeba te ubi ozote olali no bapongi ubi ozoyetola moi tozosuka na piscine po mikolo oyo namoni kaka ozotia ba émission ya saratola yo ozolobeloko te ozotia audio ya bato mosusu yo vraiment ozosala susu te alors yo moko yebi ozomene na bato balobelaka fali mais na koso te oyo nga na yeli yo fokeba muto na yeli yo oyebi kaka bien sûr yo bengaka aza mutu na nga problème eza te na ye koteka ye oui na ye koteka epa na yo soki aza mutu na nga azoyembela le king azoyembela na ba royaume nani wana Karine Mokonzi la baronne mida yo kotike penza boy kanisa demer nyangi tango achako bakali ndengo populaka ye ndengo sasaka ye na demer nyangi alalaka te 3 jours kolela na kolela yango wana oza leader na 2021 oyo na bato bazolobela victime na bato bazolobela fali na bato bazolobela le king oza le première o comprendre oza le première oleki na ken piana mais bon nayebisaki yo bien totikali na 5 mois oyo eza teke likambo kokanga internet mais eza likambo ya bato bazolobela fali famille ya fali no groupe afali ozomona yo oza première mais sikoyo na kati kaka oyo oza première nalobaki totikali na 5 mois bakoki mpe koleka yo alors Karine Mokonzi azosala kabamba kata ya chanson ya single en plus na kabamba kata yango na clip yo moko imagine asuki wana te ayembi le king ayembi mpe susu nini ayembi baroyaume bayembi bango oyebi baroyaume ndenge bazalaka fragile ntango bazoyemba bango esalaka elengi en plus moto azoyemba bango Karine Mokonzi la baronne mama YouTube icône vivante descendant ya Tshombe oyebi Tshombe soki azala nani Tshombe descendant ya Tshombe la fille bien-aimée ya général Mokonzi la fille adorable ya mama Charlotte oki batitre aza nango siko ye mutu azoyemba baroyaume mida yo kolinga première place na yo bazwa yango na Karine Mokonzi na ndimi te mida ya kopupula ye kokanisa te kaza na basija kala te aza ya sika te aza nango ebele ou bien mida yo zobanga nani Nyau Suzuki donc linzaka oyo Nyau Suzuki atiaki yo ti sikoyo pasi wana esili te mama nanga mide
Mida. Elombe mwasi lokola yo. Mwasi atonda sourire kitoko. Beauté. Mwasi akobala te timukile kokufa. Ye kaka susi na ye abimana papa robo. Eza pe susi nanga. Mais Mida ndengo zawana. Mida. Niao Suzuki vraiment. Wazane mamelo. Masere ya Vatican. Akimisa penza yo. Ngamide. Aloba kosana ba pati. Me batu batali makolono bamoni ki eza ba pati te. Bien sûr osana ba kwisi te oya lili complice. Bon, oyo kilaka ba kwisi ne pe zo ya mwana bazo benga makolono ba pati. Koma koyokela ba kwisi ya muninga zo boy. Ba kwisi oyo esepelisa ba miso batu. Bon, tolongwa kuna. Tosuka awa. Mida la Taylor, Karine Mokonzi, yo penza. Kanisa za deja icône. Aya ko botolo susu 2021 oyo vandisi yango. Mida mama, yeba ken piana. Mutu moko te aleka na internet oyo, aleka ken piana na kolobela fali, na mizika fali, na famille fali. Mutu moko te. Mais yo na 2021 oyo, yo mutozo mene première. Mais anena ne selite. Siko Karine Mokonzi na Trésor Ngando. Tala fitiringa bet na Trésor Ngando siko saper. Ba saper pe pamba pamba te, mais ba saper o ba vandisa penza kombo. Donc tango bazo tanga ba saper congolais sur 80 millions. Trésor Ngando za la première. Aza parmi ba meilleurs. Kanisa siko population 80 millions. Oza siko parmi eza blakite ali bazo sa featuring na Karine Mokonzi. Mais Mida ndenge yo zalaka randonnée ta somo ndenge vandisa rando na yebi ozomituna ozoloba papa robo na koloba nini. Karine Mokonzi na finga makambo nyonso makambo esili na kotisa na mama na ye mama ne kuda zanga makambo kofinga esili na kotisa famille na ye esili na kotisa ba chinois. Mais non, Karine ye makambo esilaka te ya botaka toujours makambo. Makambo kofingiza. Talaka mobali ya zongeli. Tala eloka matoi na ye na foto wana bazokanga mozomona te. Siko kende kotala eloka matoi ya JDT. Ekokana te. Kende kotala grumete ya mobali wana. Kende kotala grumete ya JDT. Ekokana te. Alors, siko Mida siko yo ozela nini? Soko zelaka pe bafuta yo kobanga te. Pupula Karine Mokonzi o récupérer nanu po azo nzembo ne ko botolo titre nzembo moko wana ka ozomona po bando beta chaque jour. Mida ngana zo ebisa yo kobanga no nya Suzuki te azane ma sœur na ibi ko tende ni aganya kiwa. Bon ba ma sœur pe bazabato ba miracle yo mo kanisa ma sœur wana wa yemba nzembo ya frère Jacques abeta kaka singer moko nzembo moko kaka makoma icône. Donc autant mozoza na réseau zo banga nya Suzuki lokole po eloka beta ki kaka moko wana ekotisi penza Mida oyo bangisaka na ba webi ko bangisaka na Chantal Bola Reine Paradis Reine Rando Mama Paradis abanga quoi na biso vérité na ko bombelo ba secret Manuela kitoko ye kutundenga banga ko Mida ko sakana te ndenge kaka bebe na banga ka ye mo mama mamingeni soko kanisi yo kaka azomona neti obeti makofi neti babundi na yuri. Donc yo Mida obangisaka. Alors Mida mwasi wa yebi rando otika penza Karine Mokonzi aya ko dominer obwe. No okota no bano tshana ba émission oyo sarato la zo sala tala kutoko mo tshana ba émission ya bato ba enika bazoloba. Mais ça Mida kanisa mikolo babilenge opesi na masolo ya kolobela fali ya kolobela famille fali groupe fali oteki kutu même ba disque bato ba Fnac ba sombi ba CD
ba sombi ba 10 ba 20 likolo na yo siko yo mida kaka oyo na yebi yo elombe mwasi atika libala na défaut mwasi atika makango na défaut mwasi atika betolomo na défaut yo penza mida lokola yo ozokima niao Suzuki maser mamelo ya Vatican oyo asalaka vine air to kopriye na kopriye koleka ba musulman tala mida Karine Zawana sasa ye penza ko sasa ye oyebaka ke mida yo muto kimisa liboma bon liboma za peti nanga mais yo muto kimisa yo muto tinda Rose bomba silisa ba bombone sukali nanu kuto simba kiete mais ye moko akoti cour abunga tilelo kanisa force zanao mais siko ba force zanao mida niao Suzuki penza niao Suzuki onkolo niao Suzuki akimisio akomisi makolo no bapati niao Suzuki mwana mwasi na utawapi aso kimisa penza mida we mida kangi munoko sui mida tikala ko kosola susu te na komba Karine tango alobaki mamba Karine alobaki na ndenga bien sûr atiaki titre mabe Karine atiki motakala na salite mais na kati akomaki mama bizaleli likolo kaka ya niao Suzuki mais siko mida soki penzo sale loko te otiki ka Karine ndengwana opopoli ete likola ko banga niao Suzuki mida bongo siko yozo banga niao Suzuki siko mukolo penze ko za face à face yona Karine Mokonzi yoza ndengeni po déjà niao Suzuki abimika sikoyo na comprendre tina papa Matondo zokla bango na jalouko oh papa Matondo mon frère okla bango jaloux te na bosani e faut ça papa mususu yango yo siko mida ngai mida tala nasi na yebisho biloko ko popula Karine Mokonzi asiki ezali mobali ya ye popula azape mobali yo agute mbeto wana 6,000 euros créer lango biloko d'avance moko ebinengo créaka popula penza ngana mona kuna la Chine balela papa robot mutema mabe tsor bomida osala oto osala te po soko salite bu ba obotolo titre neti sikoyo mukili mobimbe yebi bato nyonso balinga rando na ba balinga rando te ba yebi ke niao Suzuki abimine kaka kala te azani pe kutu maser mwana malamu abetaka prière plus de koleka ba musulman par jour mais absasi yo azwi makolo no obombaka komisa ngo bapati yo pe yo po bunge mama nanga do yo soko zaki na mutema neti ya Chantal Libola ndo tindi bakende Karine niao Suzuki na gare à train ezoki ndika neti mi José tanga sumbisaki Chantal Libola na chasse po ezalaki kumoko babetaki Chantal Libola na mutema nka na michope katani yo pe banda niao Suzuki akomisaki yo bapati mama na ngai ye nga mida me mida foyeba soki yo komi fier lelo yo eza po ba royaume basimbi yo bato bakomo ndima bote no babogar koleka babogar bakomo tio kilitoi biso ba vilain to komo zanga place yango wana siko pona musala no na 6 zanango 2021 eza na maboko na yo makambo afali nazoloba internet te internet 2021 eza na maboko asaratola mais sikoyo tozoloba nde makambo afali kolobela okoti pe na saratola na kati na makambo afali yo nde mida la Taylor oza premier siko mida la Taylor osande mida la Taylor osande nini yo premier obodeli ken pia na succès siko Karine Mokonzi ata kutu Karine Mokonzi ba clip wane bimite nzembo wane bimite fo popule kaka
oyebi te ke bapupulo na nia Suzuki bakomiso bapati. Oyebi pe te ke soko zangi sije fo luka. Oyebi te soko zangi rando fo luka. Siko rando na Karine Mokonzi. Rando nini ya kitoko o penza mida. Esalaka yo mido zala. Esalaka yo mida. Batu balobaki mida la Taylor. Esalaka nini penza Miriam Mokonzi wet. Akumisa aloba te. Buna pesi mida mbote. Kisa se ningana baloba mida la Taylor elengi mbote. Bapesa ko mbote. Tango take Karine Mokonzi. Alors ngasi kone ebisa o Karine Mokonzi zana news. Mobala sika. Alate lokalito ekokana ya JDT. Pembe lokola JDT. Gromet lokola JDT. Diego Kao lokola JDT. Mais siko yozo lingani. En plus, JDT, azana mwasi na kata Belgique, asimba kape mwalar, mama muziki. Sikoyo, kanisa bien. Kanisa bien ndengo zawana. Soko bando pupula Karine Mokonzi, YouTube ako futa yo, soko zwa, kombwa fali yoka koza première. En plus, mwasi JDT ndako, yako tindela yo, mbala moko, virement, okozwango na nyonso lingi. Sopo lingba memelo la maboko bako mema. Mida la Taylor bon. Onga na koloba te papa robo. Yangwa na yeli yo Karine. Na yeli yo mobimba. Na yeteke ona yako teke na mayele. Ndenge yuda sa teka kolo. Non. Nga na yene mobimba penza. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko lekati sana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.